Ndeko bokechwa yambo na yambio lelo awa bisika tozali ezali bongo mini conclave ya ba auto bengi bongo bandeko ya Sauvons la République démocratique du Congo. Présence ya ndeko bokechwa yambo d'abord toyeba. Okoti Sauvons la République démocratique du Congo. Ndeko lobaka ngoke bitumba échanger ma forme belé. Échanger ma forme belé. Biso na plateforme na biso ya peuple mokondi to bondi to sali to koyi ko sala to ko zala binemi ya bato nyonso te mais na kati ya peuple mokondi plateforme na biso to komi mingi to zo ba net to za lelo ba observateur parce que soki to ye lelo awa na kati ya plateforme Sauver le Congo to za pe na bandeko to na bandeko oyo baza na kati wana neti na Kinshasa to pe na bandeko okepe na est ya Congo to pe na bandeko ole toyo kaka na ba TikToker na ba Facebook to préférera to zoka ba information na source o to zo na source ya malamu to transmettre ngo na peuple mosalo biso na to zo sala o mosupe ya kobomba to kobomba ngo etikali pona biso parce que tozo tala makambo nde to biso ke naza observateur tozo luka solution ya ko libérer Congo bato bazana to bundela mboka tozo bundela mboka to yeko tala ke toza iso na peuple te mosalo tout sali peuple congolais ba raté virage ya ko mi libérer yango tozo ngi pa bato basala ki ba deal to tala so ke tala likambo bosala ki tala place memi biso est-ce que beaucoup de solutions ya Congo te on a droit d'état qui pas patriote état qui ba namboka Sauvons la République démocratique du Congo to biso nyoso te moto azali na moto ezali Joseph Kabila Kabange oyo to combattant ki biso nyoso lobby et lelo ndeko bokechwa ya mboko ya proche na bango na kati ya mini conclave oyo lelo ba membre ya ba cofondateur bazali bongo ko sala na ngambo na yo est-ce que ozali ko banga te lobby ça na ngambo ya gauche to pe na droite to pe na ba congolais oyo bazali ko tala combat na ya lobby non combat na biso c'est juste combat na biso eza pona Félix te so diza Kabila te nanga te combat na biso ezali pona libération ya Congo oya ko comprendre détail parce que na bitumbo tozo bunda moto moko bafuta ke salaire azate biso tozalaki toza ba leader auto-orienté peuple to bundisa ki Kanambe to bundisi Félix to batali bosonga ngo Kanambe bozo maintenir ngo kaka ezana oyo lobanaye encore en face tant bokokuta na kati ya Sauvons la République démocratique du Congo tozo luka solution Kanambe Kabila salaki na pouvoir a reconnaître biso te asalaki 18 ans nae Félix Tshilolo yo na passé le mandat nae azoyi mbongo na bandeko nae a tribaliser mboka na bandeko nae abomi na bitumbo toza ba figurate toza ba terre au lobby tant to comme mboka mama bibi yo moko mona plateforme peuple moko zo comme parti politique pour toza très populaire to kulinga te ke bitumba obiso to saleli Congo moto moko a profité nango na sepelisa o Kabila a profité nango nanga a profité nango Félix a profité to ba fana kuti na bango tinga nazali moto nzamba sala ki ngolo ya ko bima liboso na Congo tango bato ba ki boketu premier na bibo ki mona muke ba Félix na bazala kite ba nanga bazala kite mais tango na zongi na bundeli bitumba ya Congo na zo ka place vérité ça pour le moment nazo zo formation par Félix nazo zo formation par Kabila nazo zo formation par Nanga tango kana na Kenya alanda ibino OK natalaki ya malamuozwa kini par exemple na Kenya te nazo ki to na posa ya ko sauver Congo pour le moment to na besoin d'accusation tango d'accusation o elinga accuser a libérer Congo même nde to vendre les lois soki militaire moko pourquoi Ibrahim Traoré a bimi na Kinshasa maîtriser Félix Tshilolo pourquoi appuyer on comprend bato bazo balem su nanga ngai pona ngana ba nanga zali mal nécessaire pouvoir nae ezoboma peuple congolais pouvoir Félix peut bomi peuple congolais donc na pour le moment ngai était que
président ya plateforme à peuple mokonzi nazo chercher solution à Congo place côté là ngai nazo loba boye ezala nanga ezala Kabila hein bolinga nengo na Kabila mobala mama Olivier bolinga boye mama di mama ono kinjoto mutuna ça les missions c'est comme maman ni mama fanda bango mutu basalaki di bango mutu bayokanaka lokola Félix a rejeté bango balakisaki bamibali batika Congo na liwa te batika Congo na kopanzana te Félix alingi unité ya Congo te Félix alingi akonza Kinshasa mais akonza Congo mobimba te ngana Félix alingi aliaka bomengo eza na lwala bepa mama Fifi Masuka. Moi je crois que Félix Tshilolo a mis son beli cercueil na moni penza que départ na ya monani wana na lobi ya solo clairement Félix Tshilolo lelo toza les deux non les 2 février 2026 communauté internationale tout le monde ba boaki a commis isolé aza isolé pe ndenge na yebi siko yoke communauté internationale ba condamner sonanga ba condamner mutu moko te. Moi je crois que loko ya lingi guerre totale la guerre en bref biso tozo condamner yango intimidation tobundisaki Kabila mingi totiliza mutu kanga na utiliza ba monyo so fort na contribuer na départ na ye on comprend qu'il y a des changement mais naza toza bato ya liboso na peuple mokonzi nga na vice-président ngai commandant so tokendaki kodénoncer Félix Tshilolo toremakaki ke pouvoir oyo Kanambe Kabila apesaki ye eza pouvoir ya koboma démocratie mpona koma république démocratique du Congo mais démocratie etikala kosalema te na Congo lelo tozomona justice surtout na pouvoir sans pouvoir ya Félix Tshilolo abomi nyonso ayibi aza koyiba tribalize mboka Kinshasa ana contrôle ya Kinshasa te na porte ya Kinshasa na mbakana bamobondo akoka komaîtriser bango te tozongi ke nalobi ke bato lelo bapesi nga raison ke nalobaka ke na mwa français na ngai oyo na setegradi ke Félix Tshilolo il dirige rien il contrôle rien il maîtrise rien lelo a créé ba force du progrès na niveau ya Kinshasa na niveau ya Bruxelles bandeko c'est a tribaliser bandeko no balia makambo biso tozomona epai ya bandeko na ye ya village ezalaki biso toza binemi na bango biso tozoloba et puis bakokomprendaka rien à quand ta présence na ngambo ya Goma parce que tomoni bacombattant ebele mpe bake na Goma balobi ezali République démocratique du Congo ezali lokola Kinshasa ezali lokola partout na kati ya mboka na biso mboka ekabwani te mokolo nini okokoma na Goma yo moko personnellement pour s'assumer otala Congo yango soki balkanisation oyo bolobelaka na libanda mboka esalama to te non mboka ekokabwana te jamais de la vie ezali vision nga na baoba ya Congo nani mutu moko peuple moto akoboya ngai aza na nsima ya bapoliticien baza baeconscient mais eza komikumisa te naza très populaire lelo nakomi très populaire na bitumbo nasali ya Congo il faut ça na spiritualité pour comprendre moto aza vide akokomprendre otikala nzala lelo ngazi ikundesaka sifeda kimongo nga na moto abetela motu maboko te nakobetela maboko mona mona autoroute nakobetela maboko mona mona malaria na typhoïde esili mais etaki naza boye naza fa na kwiti ya moto te ngai mpona okende na Goma naboyi Goma ya okita na Rwanda eza pays na nga te ngai nakokende na Goma okitika na Burundi wana eza so ngai te ngai nakokende na Goma yo okiti na aéroport ya Goma mbala moko aéroport na Goma ya Bukavu échanger nini pardon changer nini ekochanger bele ça fait il fait payer kota ngai zoka bato nyonso wana te naza na binemi ebele moto mosu azo section me wana azoluka tika na ya na bonabi te nanga koboma nga nalobi te bato ozobanga kokende contrôle ya Corneille Nangaa babengaka nga na biso na solo wana bango
OK. Nasolo na molinge za la distance. Na lobi na baki na bango. Nanga l'accès kwa leader à Congo zwa Congo. Ngai na kokene Goma te na kanga photo après na zuni. Ngai mo na star na tambola. To tambola na photo pe so na lumbeka na Goma. Na Belgique. Na Belgique. Kigali on essaie sur ngaite. Tout à fait. Nana ke na utambola na Congo. Bien réfléchi. Tango Congo ekozala libre na teko kolila na bandeko nango bakufa. Mama ngai mama bibi nga vana na poto. OK. Totikala komona makambo oyo na 18 ans ya Kabila te. Malgré asalaki dirige mboka mabe na oyo asalaki. Bango baye bapandi pays. Bapesa pouvoir na pete tomona. Mais pouvoir na biso na commander so to telema to dénoncer to passer la drapeau to bimisa ba t-shirt Zaïre to marcher dans la France contre Félix Tshilombo le longa contre la France jusqu'à maintenant avocat comme la ministère de la justice n'intérieure pourquoi contracter commander so to futa 1200 condamnation moko boy na France ça fait to ko linganga na ko ezala ngai ezala yo mutako bank sabiso ya sate to botoli to bote Félix à sa sécurité na Congo to bote Félix après sa peuple congolais courant na mai to petit Félix Tshilombo a assisa bitumba ya ba mobondo to peki ça était assisa bitumba ya est ya Congo tout lokola bango ba zo mema Congo na biso na violence biso zali mutako bank sabiso azate komba na biso zali na solo la kana monseigneur chole na solo la bango na solo la bango tout le monde et pas ya au bois kali sur na feuille de route na bango et pas ya na lobi et pas ya nanga yemo nanga na solo la kana et pas ya Kabila nana ba José Makila nazana ba kulutu José Makila nazana ba Franck Tiongo nana ba Auguste ba tata po toujours ba contact pourquoi matata po na mona yete mais na moni lelo quand même asepeli abia osali bien ndongo yendeko to solo na mbaka ba muzito na Katumbi tokutanaka bango tout na mona bango sauf na mona Kabila te donc au sympathisant na bango nyonso etikali ka Kabila etikali mais oui mais il faut tokutana te pourquoi on a besoin ya NT on a besoin de solution à Congo ndenge Félix akendaki par Kabila bangaki moto te ngaza prisonnier ba congolais te naza otage ya ba congolais te partout solution ezali na kokende na nko pe na mwa kanai pe olobaki ane oko voyager mingi partout liboso ki feda kende kuna yebisa mama di mama nazoya wapi osolola na te osolola te oseka kaka peuple ya utawa peuple ndenge mama ya wapi na komate mama ni mama za nga nazotuna nga nayebi te est-ce que mama ni mama za te problème te yango tolobi ane oyo omona ane oyo akotambola partout yango omoni nga nazolobaki partout solution ya Congo na mabe na malamu yali na koyoka na komona mais oya Félix lelo na koyoka lisusu ya raté mama ngai mama bibi nga vana na poto totikala komona makambo oyo na 18 ans ya Kabila te malgré asalaki adirige mboka mabe na oyo asalaki bango baye bapandi pays bapesa pouvoir na pete tomona mais pouvoir na biso na commander so to telema to dénoncer to passer la drapeau to bimisa ba t-shirt Zaïre to marcher dans la France contre Félix Tshilombo le longa contre la France jusqu'à maintenant avocat comme la ministère de la justice n'intérieure pourquoi contracter commander so to futa 1200 condamnation moko boy na France ça fait to ko linganga na ko ezala ngai ezala yo mutako bank sabiso ya sate to botoli to bote Félix à sa sécurité na Congo to bote Félix après sa peuple congolais courant na mai to petit Félix Tshilombo a assisa bitumba ya ba mobondo to peki ça était assisa bitumba ya est ya Congo d'où lokola bango ba zo mema Congo na biso na violence biso zali
motabank ça biso azate combat na biso esali ndeko bokecho yambo Félix Tshisekedi alobi andimi dialogue mais pas à quel prix, pas à n'importe quel prix. Andimi dialogue mais na bato yo bazali ko bazana makila ya ba Congolais. Andimi dialogue et ko sala makaka na kati ya République démocratique du Congo ni banda ya mboka. Yo yambi message ya dialogue lolengeli. Est-ce que vous allez favorable pour le dialogue ou vous allez contre le dialogue? Maman Bibo, mon biso, nous sommes bien informés. Na bitumbo tozo bunda toba congolais, toyebi makama congolais, toyebi qui est Félix Tshilolo. Félix Tshilolo atikala jamais qu'on respecte parole na. Félix Tshilolo zozwa ba congolais ka ba inceste ka ba papier génique lokola congolais azali sous na valeur te. Félix Tshilolo na makambo akena akene tout d'abord na doa échoué à respecter te. Ah bah où tu peux répondre n'était quantième round 16e round 16e maman ezalaka attends maman bibi Félix Tshilolo azolekisa ba congolais temps mais yaza ko se réchir. Félix Tshilolo a besoin ya paix na Congo te. Félix Tshilolo alingi pété ye azomona cité ya Oya tapis rouge na ba veste sika na ba montre sika. Moi je crois que Félix Tshilolo akena na Washington ba pesa que chanson tous a bien informé ye moko alanda président Joao Lourenço na ningi dialogue salema makamno sobobulo sila na kasi dernière chance na ye ezalaki que pas président Yangola. Mais à accepter dialogue. Non. À accepter dialogue. Mboka eza yete. Maman Bibi. Congo eza ya famille Tshisekedi te. Yambo sote batu Congo eza ba Congolais. Il faut qu'on touche place makila peuple congolais et tanga bonani. Et sengel to sala ni. Te mais kasi problème ezala. Trouver solution. Solution ezala ki entre le Congo. Solution ezali oyo catholique. Na ba protestant. Te ya lobby catholique était et c'est mais kokena. Apesi ba condition mais condition aux autres n'angate. Conditionné à Okima parce qu'azan armée il doit partir. Il partira. Félix a comme na souka ndenge maréchal Mobutu akoma na souka. Malgré zalaki malade babi dialoguer. On a zilanan. Lelo moi je crois que bananga ba ko progresser. Ba ko bunanaï. Pour problème ezalaki ba groupe armé. Pourquoi Kabila ndimaka 1+4 pour stopper hémorragie. Il y a pas trop kufa ba kena 1+4. Yango ba kena 1+4 bitumba quand même c'est là mais Félix Tshilolo ye mo muta keno zoba 1-23 na Uganda. Moi na bi makambe belé. Lelo soko boye moko pas de tant biso to tia pression contre 1-23. 1-23 avant ça quitter. Mais lelo Félix Tshilolo basalaki badil bananga bamakambe belé bakabila lelo obi eloko tu ya deal nalosaka be émission dans la Bible eloko tu ya deal esukaka mabe lelo oyo au condamné Kabila condamné à mort oui ingratitude au condamné na bananga pe bana ba ngana mutananga te na muta Kabila te na muta mutute mais comme makambo na zomona danger zoya o Félix Tshilolo a supporter en côté mokili mombelo belie botia na Donald Trump na Donald Trump a 10 millions de morts Donald Trump a dit oui au bon delingana zo richesse à Congo mais toujours le leadership moko makasi lelo au respect aussi communauté internationale États-Unis aussi même Belgique aussi dernièrement où Emmanuel Macron a dit c'est même chose moi je crois que Mindu qui fait bête. Et la culture du mensonge est en train de gagner du terrain. On ment comme on respire au Congo. On ment pour couvrir ses propres inerties. On ment pour couvrir son incompétence et parfois pour justifier son irresponsabilité. On ment.
Pro-Congo, bonjour. Bienvenue dans votre espace Pro-Congo Mag. Maman Bibi Kapinga, la maman de tout le Pro-Congo, vous donne rendez-vous na biso boyebi na émission na biso to bengaka rendez-vous yaba Pro-Congo. Rendez-vous yaba Pro-Congo a une adresse désormais à Paris. Ce que l'ingio le kanana ma mission TV le miroir du monde l'ingio le kanana plateau na biso ya mundene oyo to kobanda kosala ba émission na biso pona kolobela Congo boyebi biso na bino to zalaka wana pona ko conscientiser peuple congolais ko réveiller peuple congolais ko sala éveil ya conscience ya ba congolais nyonso to ko sala yango wapi awa na adresse ya sika o tozui. Je sais qu'il y a 2-3 personnes au barolinga ba eba adresse ezali wapi juste à travers ces numéros affichés au bengi ozui maman Bibi Kapinga ozui rendez-vous pour na koya kolekana tozana poto nyonso to ko sala yango na rendez-vous juste à travers ces numéros au bengi biso et au kozala bongo na rendez-vous pour na kolekana. Ma mission TV, c'est la télévision des Pro-Congo. C'est la plateforme de tous les patriotes avec les infos à temps réel. Vérifié, vérifiable, sans trucage avec maman Bibi Kapinga. La maman de tous les Pro-Congo. La louba révoltée, toujours va vérité pour l'élé, pas de compromotion. Et si 14 waka ma solognon soyamboka Congo RDC. Ma mission TV, plateforme yaba Pro-Congo. Ma mission TV, va ezongate. Ma mission TV, ilongo na mama abupia. Ma mission TV, ezika tozwa kabasango ya solo. Ma mission TV, mission na biso bokangola mi ya Congo. Mission na biso bokangola mi ya Congo. Ma mission TV, le miroir du monde. Le miroir du monde. En direct de Belgique, ma mission TV, le miroir du monde, maman Bibi Kapinga, la maman de tout le Pro-Congo. Et naebi ke bande ko ebele na ngambo na bango tango bayo ki na annoncé que na zali na ngambo ya Belgique bazali ko mituna est na romona moko ba combattante parce que actuellement balobi ba combattant bazali ko beta ba opposant na moni ndeko bokechwa ya bazali déjà na biso oyo toko solola na ya un peu likambo parce que déranger ba congolais ebele toko tuna lelo est tolobate Félix Tshisekedi na badjalo le liste, c'est comme ça que je les appelle bazali maîtriser en fait la Belgique pour na kolongola o union soit sali opposant question mark azali na biso to pesi mbote ndeko bokechwa yambo na sepeli komona yo bonne année déjà. Merci maman Bibi Kapinga, la mère de la nation. En tout cas merci beaucoup na nyonso. Ça fait longtemps hein? Ça fait longtemps et on a bandi na ko pesa ba souhait pour na année 2026. Retour à l'authenticité. Bibi Kapinga nde makambo. Ndeko bokechwa yambo na yambio lelo awa bisika tozali ezali bongo mini conclave yaba auto bengi bongo bandeko ya sauvons la République démocratique du Congo. Présence yandeko bokechwa yambo d'abord toeba. Au Koti sauvons la République démocratique du Congo. Non, kokota to kotite mende to lubakango ke bitumba échanger ma forme ebele. Échanger ma forme ebele. Biso na plateforme na biso ya peuple mokondi to bundi to sali to koyi ko sala. To kozala binemi ya batonyo sote. Mais na kata peuple mokondi plateforme na biso to komi mingi to zorba net to zalelo ba observateur. Parce que soki to yelelo awa na kati ya plateforme Sauver le Congo to zapena bandeko. Tona bandeko oyo
baza na kati wana neti na Kinshasa toa mpe na bandeko oke mpe na est ya Congo toa mpe na bandeko ole toyokaka na batitoker na bafeste topréféraka tozwaka bainformation na source oyo tokozwa na source ya malamu tokotransmettre yango na peuple mosala biso na tozosala oyo mosu mpe ya kobomba tokobomba yango etikali mpo na biso. Alors lelo toloba ndeko Boketchua Yambo aye mpo na adhésion te ma ye kaka mpo na information. Toi na adhésion ya ni gauche ni droite non toi na est-ce que sa position malamu Boketchua? Non parce que tozo tala makambo nde toyebi biso ke naza observateur tozo luka solution ya kolibere Congo bato baza na tobundelaki mboka tozobundela mboka toye kotala ke tozali so na peuple te mosala tout tosali peuple congolais barate virage ya komi libéré yango tozongi epa bato basalaki badili totalisa bango ke tala likambo bosalaki tala place ememi biso est-ce que bokoluka solution ya Congo te to na droit na etaki bapatriote etaki bana mboka. Alors, lelo bato nyonso baza kolanda biso so na tuni motuna wate bakoloba nanga naza quand même na kati ya kosala mwa Lisa nonande ko Boketchua Yambo sauvons la République démocratique du Congo tobi biso nyonso te moto azali na moto ezali Joseph Kabila Kabange oyo to combattre ki biso nyonso lobby et lelo ndeko Boketchua Yambo ko ya proche na bango na kati ya mini conclave oyo lelo ba membre ya ba cofondateur bazali bongo ko sala na ngambo na yo est-ce que ozali ko banga te lobby ça na ngambo ya gauche to pe na droite to pe na ba congolais oyo bazali kotala combat na oyo ya lobby. Non, combat na biso eza juste. Combat na biso eza pona Félix te, so disant Kabila te nanga te. Combat na biso ezali pona libération ya Congo. Oya ko comprendre te italien parce que na bitumbo tozo bunda moto moko bafuta ke salaire azate. Biso tozalaki toza ba leader auto-orientaki peuple. Tobundisa ki Kanambe tobundisi Félix toi batali bosonga. Kombo Kanambe bozo maintenir yango kaka. Eza nanu. Oyo lo banaye yango en face tango bokokuta na kati ya sauvons la République démocratique du Congo. Mais tozo luka solution. Kanambe Kabila zalaki na pouvoir a reconnaître ki biso te. Asalaki 18 ans na ye. Félix Tshilolo ye on a passé le mandat na ye azoyi mbongo na bandeko na ye a tribaliser mboka na bandeko na ye abomi na bitumbo toza ba figurate toza ba terre au lobby tant to comme mboka mama bibi yo moko mona plateforme peuple mokozezo comme parti politique pour toza très populaire to kolinga te ke bitumba obiso to saleli Congo moto moko a profité nango na sepelisa Kabila a profité nango nanga a profité nango Félix a profité to ba fana kuti na bango tinga nazali moto nzamba sala ki ngolo ya ko bima liboso na Congo tango bato ba ki Boketchua premier mama bibi wa ki mwana muke ba Félix na bazala kite ba nanga bazala kite mais tango nazongi na bundeli bitumba ya Congo nazolo ka place vérité ça pour le moment nazo formation par Félix nazo formation par Kabila nazo formation par Nanga tango bokana na Kenya nalanda ibino OK natalaki ya malamuozwa kinini par exemple na Kenya te nazwa ki toi na posa ya ko sauver Congo pour le moment toi na besoin d'accusation te tango d'accusation o elinga accuser a libérer Congo même inde pour vendre les lois ceux qui militaire moko pourquoi Ibrahim Traoré abimi na Kinshasa maîtriser Félix Tshilolo pourquoi appuyer vous comprenez bato bazo balem su nanga ngai podo ngana ba nanga zali mal nécessaire pouvoir naie ezoboma peuple congolais pouvoir Félix peut bomi peuple congolais donc na pour le moment ngai était que président ya plateforme peuple mokozi nazo chercher solution à Congo place côté là. Alors ndeko Boketchua Yambo peuple congolais azali kolanda biso nyonso toyebi yo combattant de la première ère. Lelo phénomène moko ekomi na kati ya Belgique oyo yo pozo maîtriser te nazo maîtriser. Ah bon? Phénomène kena na suka
phénomène on a ça kolobeza phénomène o ya kanga opposant humilié bosa la vidéo to tindela Chilombo. Oui. Alors bino na ngambo na bino boza na kanini. Est-ce que bateau baza ko sala makambona? Baza ko utape pa na bino bozo ko sala double jeu ou comment? Mais qu'un peu ko expliquer biso. Ama bibitala âge na ngai on a se sacrifié na bitumbo na sali exil ya pasi. Nde nazo batu mususu Kabila na batone ba komi ba millionnaire. Nanga komi millionnaire, Félix a komi milliardaire. Toi tu crois na âge na ngai na ko sala liseki na combat mboka oyo l'État n'existe pas, République n'existe pas, mboka ya 20 millions de morts. Non. Les autres toujours condamnés en haut. Donc batakaki ngai bato basekaki. Na lekaki pa ba Pierrot bato tout ba comprendre bino tout bolobelaki. Bato wana o bana pouvoir sans pouvoir. Bataki bakanisa ke kotika boketwa ya bolumbu ezali ko kangaye mono au contraire. Nana mona mutakala Jésus Christ na film. Amen. Nana mona humiliation à Patrice Emery Lumumba te. Amen. Nana mona bolumbu ya batebele to monaka. To monaka pe film ya Jésus. Ya moko na kutu ya grave. Ah moko na kutu ezali ye moko alingi boy. Po ya azai kobise na kindubisi. On comprend. Et moi liste ça moulay on a bakisé yo kaka. Ba mukuna ba Michel Bakemba ba Mozibe bango kutu ba bata Jésus Christ vient bientôt bata lèvement avec Christ. En bref, biso tozo condamné en intimidation. To bunisa ki Kabila mingi. To utiliser motokanga na utiliser ba monyo so fort. Na contribuer na départ na ye. On comprend qu'il y a des bâtiments de la changement. Mais naza toza bato liboso na peuple mokonzi. Ngana vice-président nga commandant so to kenaki ko dénoncer Félix Tshilolo to remakaki que pouvoir o Kanambe Kabila pesa ki eza pouvoir ya ko boma démocratie. Toi na komba République démocratique du Congo. Mais démocratie tikala ko sale matin na Congo. Les autres hommes ont justice, surtout na pouvoir, sans pouvoir à Félix Tshilolo. Abominance. Ayibi, azako yiba, tribalisé mboka, Kinshasa, ana contrôle à Kinshasa te, na porte à Kinshasa na mbakana, ba mobondo, a ko maîtriser bangote. Tozongi ke na lobike, batele ba pesinga raison que na lobaka ke na moi français na ngai, on a cette grade que Félix Tshilolo dirige rien. Il ne contrôle rien, il ne maîtrise rien. L'élo a créé par force du progrès, na niveau à Kinshasa, na niveau à Bruxelles, c'est à tribaliser Bandekono Baléa. Makambo biso tozomona, et pas ya Bandekona ye, ya village. Les années biso toza binemi na bango. Biso tozolo ba. Comprendre le côté. Et puis ba comprendre rien. Pour ba comprendre tondi ma Bandekona biso le ba commander so, il fallait la cercueil, au kundenda comprendre. Biso to condamné fermement. Awa to na Belgique, na tambolaka 24/24, na 24/24, na voiture te, na mataka tram na tamarbis. Na mekai ko benga Pierrot Loire. Abi Pierrot, makambo to batakaki ngai, yo lobela kango. Après na moni lelo, ba ko takeyo. Batakeyo. Lobby ba ko take Bibi Kapinga. Lobby batakaki balbaki bako nutuma magasin komanda eso biso Bibi Kapinga basala ngona 7 kikuni basala ngona 7 kikuni Claudel baya na petit nanga Don Pierrot tokoki kotika biloko na boité Pierrot Loire azalaki na akene se pas médecin abimi abino na contacté 3 personnes kabe il fait tout ça la conférence de presse to dénoncer to provoquer grand manifestation pour lelo na média biso moto to simbi komba au monde pas bibi kuna beti 100 000 bokatu kuna beti 50 000 et soit beti 200 000 Pierrot Loire pourquoi to tika groupe bana oyo lobi commander so baki kola sa bana bakagule bafuti bango 100 € enet bazo droguer bana OK bana na bana pays en Europe on les va profiter de la technologie Félix Tshilolo zo bana wana ate na bango ba formation na Chine na banini bakomi kozwa bano biso toboti bakoma ko beta ba leader o bazo bundela Congo mais dans l'état bazozwa ba diaspora ya ba joueur
bato babeta na léopard baba diaspora bakonopesa lokumu ya Congo mais biso leo tozo défendre tobsani topesa lokumu ya Congo mama bibi kuna alalaka pongi te azo dénoncer les mal soki mama bibi ase vidéo ki boketo ya mosali mabe ifengana tina bato bakonobeta mama bibi babeta commandé so babeta Pierrot Louara nous condamnons ça Pierrot aibisina ki wayambo et toute façon ba mama bibi baza koya bato bakoya to meka kotala eloko bato pe na ide wana même ezala ba Don Pierrot ezala bato tout ba sepila ki nango ke bato bazo zela. Est-ce que le lot rôle baté ki boza sous contrôle le côté combat et kufa? Ah ouais, combat ko kufa jamais. Belgique ça ba belge. Leadership et bomi non, leadership moi que j'étais tous abiso tout ba leader à Congo ne maman na biso tata na biso. Tango yoruba ka mutako kanso munoko te. Tango ngana lobaka nana ko kanso na munoko. Portable aussi bi ya yo moko. Ezalo za na toilette, ezo la douche, so bo sa la vidéo, sa vidéo. Yo pekisa ngana lobela Congo non. Ezali ba ki voyo. Nous condamnons ça. OK. Vous avez parlement à Bango, Sénat à Bango, peuple congolais, c'est là que Félix Tshilolo a créé la force du progrès, il y a un village à Bruxelles. Mes frères, bon, nous avons guerre civile. Est-ce que vous avez identifié Bango directement? Maman Bibi nga va dans la poto. OK. Tout ce que komona makambo yo na 18 ans ya Kabila te. Malgré asalaki dirige mboka mabe na oya salaki bango baye ba pandi pays ba pesa pouvoir na pété to mona mais pouvoir na biso na commander so to telema to dénoncer to passer la drapeau to bimisa ba t-shirt azaï to marcher dans ba France contre Félix Tshilolo le longa contre la France jusqu'à maintenant avocat comme là qui ministère de la justice intérieure lettre pourquoi contracter commander soto futa 1200 condamnation moko boy na France ça fait to ko linganga na ko ezala ngai ezala yo mutako bank sabiso azate to botoli to bote Félix à sa sécurité na Congo to bote Félix après sa peuple congolais courant na mai to petit Félix Tshilolo te a assista bitumba ya ba mobondo to pekisa été asisa bitumba ya est ya Congo d'où lokola bango ba zomema Congo na biso na violence biso zali moto bank sa biso azate komba na biso sali na koyoka kolobolobi te na 18 ans Kabila bomona yango te na tango ya Félix Tshisekedi dans ces 7 ans bomoni yango ce qui n'a pas la différence ni ozo sala par là nani azali le plus dictateur que Félix Tshisekedi azali le plus dictateur ni ezo ko s'est passé pour que Félix Tshisekedi kaka na tango na ndeba beta ba opposant à la place ya bateau bazako kamba parce que lobi bosala ki yango mais na bateau bazala ki ko kamba mais lelo e komi ba opposant de bazali ko beta na place ya bateau bazali ko kamba mabe bon mon Kabila sala marque na to biso toza bien informé atina ba berge ba refoulé ba combattant ngai na mutu moko mo na tanga communauté akitaka na kini 737 ya ba berge kita na aéroport Kabila ya na jeep ayotuna boketo wana o comprendre on a besoin d'information solo mais yango na te komba na biso alelo to ibaki ke Félix a même Congo nulle part ezali ba erreur politique oyo bande kona to basali ezala Kabila nanga pour répondre à la question nanga te nini ezo ko sala ke lelo lobi ezala ki bateau bazako kamba soki baye na poto bango ni bakobetama ndenge to mona bobeta papa na biso kengo adondo bobeta bato ebele pour que na tanga bakombo na bango ouais kasi ezalaki ezalaki ta ndenge nini lelo na tango ya Félix Tshisekedi au lieu bato bazako gouverner mabe bango nde bazala menacé na kati ya Europe ndenge bosalaki na mikolo eleki na Kabila mais lelo c'est plutôt les opposants bazako bunda pour l'intérêt ya peuple bango nde bazali menacé sur le sol mais non mais c'est base kasi kombe ezalaki combat toujours bunda biso nyonso pona Congo to bundisaki Kabila to bundisi pe Félix Tshilolo lelo oyo oyebike na combo toujours sala neti so ke net exemple na makama musique de musique zonga ezanga été ba défier bino te ba défier biso eza gouvernement français ngaza na pouvoir ko bunda na armée française te OK
Emmanuel Macron, na Félix, na Kagame, bah s'imposa pour peuple congolais à zone na distraction. Vous comprenez? Exactement que Farira et Moko Kobunda na bisote à l'époque. Kofi raté. Kofi raté, Ouire raté, Jibi raté, Wazekora raté. Mais les lois allaient. N'appelle comme un capingéré. Vous comprenez? Bango moto, basala elo kondengman. En bref, na combat bisote zo bunda. Congolais, tout à libre, maman, bibi. Tout ça, la catégorie, toi, Kizaka, Bokechu, Talabaye, Kobetra, Bateau, Boy. Bon, bateau, l'entend, bazo, à porte à couloir. Banane, bazo, que la bango porte à couloir. C'est les diaspora. Bisous, tu vas nous dire, diaspora, que Félix, a comme Mabino, n'a nulle part. Bateau, Congolais, Zomona. Makambo, Félix, a Zosala. Au Bakobi, quoi attaquer. Congolais na biso petrozano na biso ba même bozo ko s'organiser ndenge nini pour que bo éteindre feu mais feu wana fait maman Bibi yo OK Pierrot Louara Jean-Luc commandant Eso Bazoro Bilele bato balobelaka Congo OK ba stopper tout ça la union faire la force et bongo justice belge mais justice belge on a continué à justice belge n'a pas condamné justice belge comme n'a pas condamné biso moko ba congolais tous en makamomé. Alors ndeko bokecho yambo Félix et Tshisekedi alobi andimi dialogue mais pas à quel prix, pas à n'importe quel prix. Andimi dialogue mais na bato yo bazali ko bazana makila ya ba congolais te. Andimi dialogue et ko sala makaka na kati ya République démocratique du Congo libanda ya mboka te. Yo yambi message ya dialogue lolenge nini. Est-ce que vous allez favorable pour le dialogue ou vous allez contre le dialogue? Maman Bibi, au monde biso nous sommes bien informés. Na bitumbo tozo bunda to ba congolais to yebi makama Congo ngezo to yebi qui est Félix Tshilolo. Félix Tshilolo atikala jamais ko respecter parole na ye. Félix Tshilolo zozwa ba congolais ka ba insecte ka ba papier génique lokola congolais azali sous na valeur te. Félix Tshilolo na makambo akene tout d'abord na doa échoué à respecter te. Ah bah tu peux répondre na peut quantième round 16e round 16e maman ezalaka attends maman Bibi Félix Tshilolo azolekisa ba congolais temps mais yaza ko se réchir. Félix Tshilolo a besoin ya paix na Congo te. Félix Tshilolo alingi pété ye azomona cité à Oya, tapis rouge, na ba veste à sika, na ba montre à sika. Moi, je crois que Félix Tshilolo, à Kenya, Washington, va faire ça qui est chanson. Tout ça bien informé. Hier, mon calendrier président, Joël Orange, nangi dialogue Salema, makamno sobobule sila, nakasi dernière chance nae, ils allaient que pas président Yangola. Mais à accepter dialogue. Non. À accepter dialogue. Mboke za été. Maman Bibi. Congo est la famille de sécurité. Yambo sauté, Congo est ba congolais. Il faut qu'on touche place. Makila peuple congolais et autant bonani. Et single tout ça la nini pour. Mais quand c'est problème ezala. Trouver solution. Solution ezala qui entre le Congolais. Solution ezali au catholique. Na ba protestant. Il y a lobby catholique était et c'est mais si ba condition condition aux autres dans la condition à Okima parce qu'azan armée il doit partir. Il partira. Félix a comme na souka ndenge maréchal Mobutu akoma na souka. Malgré zalaki malade barbi dialoguer. On a zelanan. Lelo moi je crois que bananga ba ko progresser. Ba ko bunanaye. Pour problème ezalaki ba groupe armé. Pourquoi Kabila ndimaka 1+4 pour stopper hémorragie. Il y a bato ko kufa ba kena 1+4. Yango ba kena 1+4 bitumba quand même c'est là mais Félix Tshilolo yé mo muta keno zo ba 1-23 en Ouganda. Moi na bi makamebele. Les autres soko boyé moko pas de tant biso to tia pression contre 1-23. 1-23 avant ça quitter. Mais les autres Félix Tshilolo
basalaki badil bananga bamakami bile bakabila lelo obi eloko tu ya deal narosaka ba émission mama bibi eloko tu ya deal esukaka mabi lelo oyo au condamné Kabila condamné à mort oui ingratitude au condamné no bananga pe bana ba ngana montananga te na monta Kabila te na monta mutu te mais comme makambo na zo mona danger zoya o Félix Tshilolo a supporté en côté mokili mombelo belie bo tia na Donald Trump al coupe na Donald Trump a 10 millions de morts Donald Trump a dit oui au bon delinga na zo richesse à Congo mais toujours le leadership moko a makasi lelo au respect aussi communauté internationale États-Unis aussi même Belgique aussi dernièrement au TP Emmanuel Macron a dit c'est même chose moi je crois que Mindu qui fait bête mais tant qu'on a ici déjà position un dialogue azali ferme nalobi dialogue akangi déjà porte naie Nicolas Baza déjà préparé pour na kozonga mais yango nalobi azana raison naie oya Monique asa dialogue nena kisasa problème était bato ya boyi baya bakene dialogue tato na Angola MP4 salemaka na Afrique du Sud bato tu bazongaka oui sans cité au Tenika, et seulement na Pointe-Noire. Et ce quoi qu'on espace té, na zo c'est vérité. Pour un moment lelo, Félix discours naé et bomi et chassé. Congolais oya kolingaye ezali baoyo ba force du progrès au balia qui. Mais Ndeko Martin Fayulu azali favorable na condition ya Ndeko Martin Fayulu Félix Tshisekedi. On explique Martin Fayulu azo pesé rien. Soka Martin Fayulu azo pesé rien. Aza congolais, mais pour le moment, tant que yondimi, dialogue na Félix Tshilolo. Oche nanga wapi, oche bokecho wambo wapi, oche katumbi wapi, oche ba congolais tout. Et toutes les façons Congo eza ya biso tout. Toi on a besoin de vendre na table biso tout ba congolais. Tout longola ba intérêt à ba parti politique. 65 ans mama bibi. Pas d'autoroute. 65 ans, l'aéroport résaté. 65 ans. 3 jours, on a dit. Mais nabe, à quel moment va très on a soki na Yougoslavie, son na Kosovo, très raya très résaté. Bakenaka gare centrale qui pèse au très koufi. Alors quand on a soki na Éthiopie, so d'Addis Abeba. Moi je crois, Bozo qui n'est pas allé car Rorenjo a des Sabino 5 avions. Mais dans l'état Bozo il va 500 millions. Dans les autres na peuple congolais na ba peuple ya ndenge nini. Mama bibi kapinga makabo tuzulu bakeza très sérieux. Surtout zalaki na peuple lokola ya Burkina Faso na idéologie ya Ibrahim Traoré lokola ya batala basoko na Diomaye Faye bazo pouvoir ponani. Peuple a côté na idéologie na bango. Peuple na biso bakangami na ba église. Bazo ziladie d'Abraham d'Isaac Jacob Baya. Peuple na biso bakangami na musique. Peuple na biso ebele opo Jean-Pierre Mbemba monte Équateur odola na surtout ni Jean-Pierre Mbemba na Équateur otongani na elo côté. Fayulu Mozito Wirera otali pe ba boa batabandu bonginda motola motala ka village de batongate. Ya toujours baké ngai so moninga na ya. Je suis fatigué. Nana ko ni m'exili mtamu. Comme la poso zonga mboka. Mais mboka no za mboka no mama bibi. Tuzanga no. Liberté, ah oui, l'hôpital est bien. Transport est bien. Pourquoi makambo ah oui, ça bien. Na Burkina Faso na moni Ibrahim Traoré sali autoroute il y a 4 bandes Kamikolo. À ça l'hôpital il y a 500 lits. Bon, siko biso de lokola Félix Tshilolo. À ça moni ka comme un plafond. Moi, je crois, nous avons soutenu Moutonios, où est capable de chasser Félix Tshilolo. Le coup, la salle qui dit, na bateau autoyebi, bateau n'a pas la solution. On a besoin que tout va na Félix. Félix Tshilolo a contrôlé Gomate, Bukavu, Uvira, partout. Félix Tshilolo pour naïe, à l'équipe à un mariage, Fatih Beton, Matanga, Fatih Beton. Babengise une église. Oh, Fatima, tu peux aller à Zomonake. Ana ba rêve moko boy. Mais ngana zotara ngabi me ndeko na mwes kaza normal ou bien énorme. Tu vois ça? Yango moni mama bibi kapinga. Biso
tous a leader tous estimé te biso ngai ndeko na kulutu na na bangaka mutu te parce que souffle ya vie na ngai epa nzambe mama bibi na cercueil na ngai mama bibi okota te oyo yo pe na okota te mais tout ça l'effort mais c'est pas pour le moment hein na personne que exemple parce que mama bibi yoka tozotambola na mokilo mutu moko aza internel aza te il fait toyebisaka nzambe alingi biso mingi obi lwambo franco akufaka na agini 51 ans tala ndenge azalaka kosto biso lelo toleki baage wana lelo oyo soki Félix Tshisekedi oka raté virage oyo nazosenga basodo bana Kinshasa so balongoli ete bato basalaka dili na ye balongola ye. Alors chance nini ozopesa na sauvant la République démocratique du Congo? Mama ngai nazoloba bango moto bango nyonso kana ba chance nini ozopesa nazopesa soi-disant chance nini ozopesa na Corneille Nangaa ngai nakopesa moto chance te chance nini ozopesa na yango structure te Mama Bibi landa très bien ngai nazopesa chance na Congo est développé. OK. Nazopesa chance na Congo hémorragie. Ya bassassinat. Ya copier sur la Congo et stopper. Ngai nazolo baboye. Ezala nanga. Ezala Kabila. Hein? Bolinga nengo na Kabila. Mobala mama Olivino. Olinga kaboye mama di mama. Ono kinjoto. Mutuna. C'est ça l'émission, c'est comme maman dit maman vanda. Bango mutu basalaki deal. Bango mutu bayokanaka. Lokola Félix a rejeté bango. Balakisa te ba mibali. Batika Congo na liwa te. Batika Congo na kopandana te. Félix alingi unité Congo te. Félix alingi akonja Kinshasa mais akonja Congo mobimba te. Ngana Félix alingi aliaka bomengo ezana lola bepa mama Fifi Masuka. Moi je crois que Félix Tshisekedi a mis son beli cercueil. Na moni penza que départ na ya monani. Wana na lobby a solo clairement Félix Tshisekedi lelo toza les deux non les 2 février 2026. Communauté internationale tout le monde ba boit qui a commis isolé. Aza isolé pe ndenge na yebi siko yoke communauté internationale ba condamner sonanga ba condamner mutu moko te. Moi je crois que loko ya lingi guerre totale la guerre. Ndeko Boketu Yambo, merci beaucoup. Ndengo nzima ki kopesa biso mwa maloba mibale na oyo to sololi surtout pour na oyo Itali Bongo République démocratique du Congo à quand ta présence na ngambo ya Goma parce que to moni ba combattant ebele pe baké na Goma. Balobi ezali République démocratique du Congo. Oui. Ezali lokola Kinshasa, ezali lokola partout na kati ya mboka na biso, mboka ekabwani te. Mokolo nini okokoma na Goma. Yo moko personnellement pour s'assumer pour la Congo en gros ce qui organisation oyo bolobela kana banda mboka et salama toté non mboka ko kabona te jamais de la vie ezali vision ngana ba uba ya Congo nani mutu moko peuple mutu akuboya nga wazala nsima ya ba politicien baza ba conscient mais les akomi comme certains naza très populaire le on comme très populaire na bitumbo na sali ya Congo il faut ça la spiritualité pour comprendre moto aza vide pour comprendre otikala nzale ngazi ikunde saka sifeda kimongo ngana moto abetela mutu maboko te na kobetela maboko mona mona autorité na kobetela maboko mona malaria na typhoïde esili mais taki nazabu nazafa na kwiti ya moto te ngai pona okene na Goma na boy Goma ya okita na Rwanda eza pays na ngati. OK. Ngai na okene na Goma. Okitika na Burundi. On les so ngai te. Ngai na okene na Goma. Yo okiti na aéroport ya Goma. Mbala moko aéroport ya Goma ya Bukavu. Échanger nini? Pardon? Ezo changer nini? Eko changer belé. Ça fait il fait payer quota. Ngai zoka batu nyonso anate. Nazana binemi ebele.
moto musa zo section mais yona zo luka tikana na bon habité nanga ko bomanga na lobité batu ozo banga ko kende non ko banga contrôle ya Corneille Nanga mais babenga na biso na solo na bango OK na solo na molingeza la distance na lobi na bang na bango nanga l'accès ko leader a Congo zo Congo ngai na ko kene Goma te na ko kanga photo après na zuni nga mo na star na tambola na photo so na lumbeka na Goma na Belgique Kigali ona na zo ona isa sunga ite tout à fait nga na na tambola na Congo bien réfléchi tango Congo ekozala libre na teko kolela na bandeko nango bakufa tona besoin spectacle te tona besoin ya ba tozala ba figurate na besoin ya na que nous appuyer loko moko on a zo maîtriser te tout ça kotala bango tout ça observer net naza observateur patriote leader à Congo on a za maboko pembe na simili Congo minduki te na loko mote minduki nange yali na crachaka na ba voleurs na ba criminels les assassins les ennemis de notre pays solution nangai Congo est à la libre et puis tanangai ekozala nana susa Goma nana susa Bukavu nana susa Uvira mais soki na Goma bongo bato baza na Chikapa bo bato bana Kananga o bato baza na Katanga Congo ezala libre na okende mais soki dialogue esalemaki onga na lingi yo lingi dialogue ezala ndenge te nalobaki dialogue wa catholique oya voilà nasololaka na monseigneur Chole nasolola bango tout le monde et pas ya obwakali sur na feuille de route na bango et pas ya Nanga yemoko Nanga nasololaka na ye et pas ya Kabila nana ba José Makila naza na ba Kulutu José Makila naza na ba Franck Diongo nana ba Auguste ba tata po toujours ba contact pourquoi matata po na mona été mais na moni lelo quand même hein asepeli abia osali bien ndongo yendeko to solo na mbaka ba muzito na Katumbi tokutanaka bango tout na mona bango sauf na mona Kabila te donc au sympathisant na bango nyonso etikali ka Kabila etikali mais oui mais fait tokutana te pourquoi on a besoin ya NT on a besoin de solution à Congo ndenge Félix akendaki par Kabila bangaki moto te ngaza prisonnier ba Congolais te naza otage ba Congolais te partout solution ezali na kokende na nko pe na mo kanai pe olobaki ane oko voyager mingi partout liboso ki fena kende kuno yebisa mama di mama na zoya wapi osolo la nete to solo la te oh boseka kaka peuple ya utawa peuple de mama ya wapi la comprendre mama ni mama za ngana zo tuna ngana yebite oh c'est vrai est-ce que mama ni mama za problème te ya otolobi ane o mona ne o na otambola partout mais Goma okokende kaka après partout même toloba Kinshasa avant okende Kinshasa par contre na ngana yebisa na yo kamba mo lo kango na ina lo batango lobi Kinshasa question ngo yeba lobi oloba na télévision Félix Azong c'est le whisky Félix Azong c'est le whisky mais Félix alobaki na yo otinda kombo ya mwana na yo ba meka kotia ye quelque part na kati ya remaniement o ezali ko salema wana eza makambo ba pesinga na ba information na ngana gauche balobi kuna déjà masolo c'est bon otinda ki déjà ta fille est née et voilà même eza parmi ba raison oyo ba komi ko zonga ka mwa mingi na Kinshasa et ceux qui bazali ko koma baza ko yamba maloko la bana ya première ministre de la République Judith omoni ngai na notre biswa ke na solo na bat na motuti Félix ande konangai nana en merci le confirmer non na confirmer te yoka na oyoki ngai te OK oh nanga ande konangai bibi kapi ngande konangai batutu bazo sala baba ande konangai mais batindaki batu ke to solola mais condition ezate ke ya bana batagi ba classe bana na pe lelo Davina za directrice abeyo banque alingi ne pe alingi poto tabi papa il fait tozonga chance la vie assistance sociale bana awa ba se comporter bien mais fait na condition ni bana ba kokendela mais on dit maki quand même nandimi nanu te obozo solo la na to bana mais na bien
nyonso na tobanda kota Jimer na Nyopi. Monique l'a informé. C'est mes problèmes était. Moko à l'époque il y a Kabila. Quatre mamans qui a proposé un bongo. On comprend. Si tu calme, l'obi na tongo zoa autant de millions na zoa bongo te. On comprend. Nazara na ba Moïse Katumbi na zoa bongo te. On comprend. Ce mot a proposé que boketu mona na zoa pousse na ko boya ngo comme te na ko boya ngo te mais na ba condition nini. Yozo zela ba condition nini. Te mais condition pour ba ko yo kango pe ka bala. Non, au monde to comme dia ba grand na politique. Il faut que la sentimentalité. Okoki ko signer parti moko bo lobby et déboulonner yo memi o kufi bakambibele. Ngana ba information yé moko pe feli na jape na ba information. Na solo na yo pe bimisa po bango ba beti yo. Mais nga problème te na bomba kate na solo na Didi Mundibo. Na solo na Charles Kotaya, Peter Kazadaya, na ibali na batebele kuna. Na ko bate ko na nié ba frère na ngai non na ko sala ngote. Na ko zala ka radico te pour na ko solo na solo. Combat na yo eza basé sur nini? Combat le lo basé sur si na ngai ezalaki un dialogue moko mindu keti ko beta. OK. Mindu ketika to vande skamoko. So ba ko ba ke boketu yambo. To pesio ministère a quitté na nyonso sali. Na ba oui na ndimi yango mais na pesi chance la vie. Na komata conseiller mona na ngai. On peut sa greffier te bateau yo dina bango. Au moins que wana yo rejoindre na yo pe kaka ba politicien na likambo ya népotisme o toza ko dénoncer boketu yambo. Tozo côté les mela ba politicien batia bana na ba côté. Mais justement. Mais lelo soki boketu yambo ba pesia za kotala te motoni oyo asa. Yo ngena expliquer. Mais tina lem susu na boya ki bana ba kede très vite. Soki na besoin gourmand yangai et puis ninga aujourd'hui batu sozo tangana bakene pepa nanga ba libre greffier actuellement aza pas tourner nanga sa fiche librement mais na kopesa ni nazara na commander so ngana lelelo commander so kolia mena sima bana te mena lobi to silisi te zela do bana oui bana batangi ba université munene ngai moko pena na besoin lobi na diriger Congo. Mais non, c'est ça, Kourbati. Yo kasi. Moi, diriger Congo na niveau nini? Mais na niveau tout. Mais na lobby. Président de la République. Mais na lobby, Congo est à niveau à présidence, ton ministère. Et à la présidence de la République, et à la ministre, et à la gouverneure. Congo est à la Congolais. Lem susu, nzamba bombe loko moko munene na kati nanga. Lem su lobby. Tout ça na normal. Mindu kité. Tracasserie té. Tout ça na Congo libre. Nandenga solo. Boketu na Félix to sala propagande élection au gagner ngate. Au gagner ngate atamuke. Sote batutu wana. Bato ke de kalem su na kinya pamba na rolia bango. Na base ton a besoin amour maman bibi. Ton a besoin ba kombo wana te o famille Tshisekedi ba famille Mbemba, famille Kabila non to lembi bilokona. Bato wana ba échouer politique 30 ans, ba réussir que ça même un dixième Mobutu sala kité. C'est ça notre souci. Yango moninga na zoloba ke partout solution au Congo. Na mabe na malamu yali na koyoka na komona. Mais oya Félix lelo na koyoka li suta raté. To silisi pona lelo to pesio merci. Ngape na pesio merci. Ni okoloba ba Congolais nyonso balandio na moi interview au pesi ma mission. En tout cas maman bibi merci beaucoup ba Congolais situation Congo est grave. Félix Tshilo la memi Congo pour batonso ba bongo bolingi balongola Félix batianine ya longanga na remplacer lokola bino bolingi botikala na bino babuka bino bandako bo sukola kama ya mvula Kinshasa bozala na passe mais biso tolingi te bino bozala na passe wana peuple congolais Congo eza ba congolais nyonso eza ya tribu mon côté eza ya collectivité mon côté ngai boketu ya ndeko na bino naza moto ya parti politique mon côté mais nazo soutenir place idée ona komona lelo place beaucoup bima na passeport bato soba kasi passe yango ekuta papo kadamba salaka to moni yona boye songolo faka oui le eloko tu ya mabe
il y a malamu peut échanger. Bato musu peut va se repentir. Moi je crois que Maman Bibi Kapinga ngai nazo bimisa ba musique na ngai. Ah, OK. Navana 27 ans. Bientôt na sali plus de 30 chansons. OK. 4 générés. Et belé mais na boaka chaque année. Na moko 3 chansons exemple. Il y a Makasi. Producteur nani? Producteur. Bon, pour le moment, musique n'a pas producteur ba ya soutien. Et comment aucun n'a pas plateforme. OK. Au tiers visa bozo kotana surtout mingi za ba production. Ba production na kozongela ko beta ba concert na ngai na combat na ngai. Wana opesa fali merci. Parce que azali parmi bato yo bazongisi musique. Non, nazongisi musique. Vanda qui peut quand même au mikanga qui pendant 30 ans. Non. Et les lots te fali non, batailler moto azongisi musique na kati ya moto moni que se concentrer. Non. Osali 30 chansons. Non, mais respect. Parce que les msozolo ba mabe. Ngana zolo ba o ngana zoko mona. Mais comment na te motazongisa musique et Emmanuel Macron na Félix Tshisekedi Kagame pour le peuple congolais botikala na distraction. Mais suite à un concert, il a fallu pour ils ont soutenir le gouvernement français. Mais merci à te moquer 1% kasi non, bazali bateau ba détruire le peuple congolais. Participer pour que concert. Mais non, musique c'est vrai maman, il y a musique. Comment musique dans la zalaki na Belgique atambo ki na mboka na bande ko beta partout. Nazo beta na l'exemple na ba message. Ya mo les oki en plaire. Bozote kamboka boy bozote kam lelo oyo so nga na keneti na Olympia na Zénith na oteka peuple na ba kufate no banayi ko se concentrer na 30 chansons te na banayi déjà ko sa banje monangai na sala pas de complexe nani na lingi na loba kasi na ikoyoka so njembona mais elle est 36 traités te ezala ki bile mais na lobino te ke na banzembo na sali na banozong sandamu ce que ekosenga ke les lombos qui sont libérés ou bien dialogue qui sont na kata dialogue ya solo oya Félix Tshisekedi oyembi pe pour la dialogue mais oya ba congolais pour na paix pour na paix unité à Congo zonga bomoko totika makamba biso baluba ba swahili bangala ba Congo on a tout ça là mais pour le moment nazo sionner au monde. Merci beaucoup. Mais aux Angleterre voyage ya tindanga invitation na ya ngwanjo merci beaucoup. Merci la caméraman na biso comme nani. Iya ne. Na ngai na tanga kombo na ete po bato baya na sima koluka ete mais bon. Iya nene to benga ka ebongo kombo na ete. Iya nene. En tout cas merci beaucoup lek nanga bogar ya nene les yeux d'une biche. Na pesi mbote na Petit Moïse Boketu Longombolo, mbote na Mama Didi, opesi mbote. Mama Didi, yayo yango yo. Na sali danse moko na Boketu yango, okolanda yango. Bon, Mama Didi, j'ai fait quoi? Mama Didi, ya Didi, j'ai fait quoi? Na pesi mbote na ya nene, na pesi mbote na komanda iso, Maruis Bande Komelengi, mbote na Maserati, Mama Kipa Vita, mbote na ya Brigitte, Mama Mungala, Mama Vero Kelan, mbote na Mama joyeux anniversaire na Irenge Baelenge. Yepe anniversaire na elelo. Mbote na Mama Deboulonné à Deboulonné TV. Joyeux anniversaire Baelenge. Joyeux anniversaire Baengele. Baelenge. Baelenge. Moi ba te kota bangombe kuna. Joyeux anniversaire lek na nzamba bomba yo. Abumba biso tokoka usala musala oyo na unité de Congo ekobika. Merci beaucoup Boketu Ayambo. Merci Ayan na sima ya caméra. Merci beaucoup na baelenge OP azalaki wana pona ko assister biso et surtout joyeux anniversaire cher confrère moto na ezali ko coûter 4 millions. Voilà, selon Constant Moutamba. Merci Nabilo Nyoso Balandi ya ma mission TV bozala ki wana pona kolandanga la maman de tout le pro Congo bobenga kanga ila luba révolté la luba consciente lelo tozala ki wana na un congolais conscient Boketu Ayambo à répondre na ba question nyonso oyo tozala ki na yango na kati ya poche na biso pona kotuna et tokutai na mikolo mizali koya pourquoi pas lobito ya mbela bino pe Joseph Kabila na kati ya likambo Italie sauvant la République démocratique du Congo. Comment il fait à la sauver? Espérons. Comment il fait à la sauver? Ma mission TV,
C'est la télévision des pro-Congo. C'est la plateforme de tous les patriotes avec les infos à temps réel. Vérifié, vérifiable, sans trucage avec Maman Bibi Kapinga. La maman de tous les pro-Congo. La louba révoltée, toujours va vérité pour l'élé, pas de compromotion. Et si Katos Waka, ma solognon, soyamboka Congo, RDC, ma mission TV, plateforme Yaba Pro Congo, ma mission TV, pas ezongate, ma mission TV. Ezika tozwa kabasango ya solo, ma mission TV. Mission na biso, bokango la mi ya Congo. Mission na biso, bokango la mi ya Congo. Mission na biso Kangola mia Congo. Ma mission TV, plateforme Yaba Pro Congo, ma mission TV. Parezangate, ma mission TV. Elongo na mama Bupia, ma mission TV. Ezika tozwa kabasango ya solo, ma mission TV. Mission na biso Bokangola mi ya Congo. Ma mission TV, le miroir du monde. Et la culture du mensonge est en train de gagner du terrain. On ment comme on réussit au Congo. On ment pour couvrir ses propres inerties. On ment pour couvrir son incompétence et parfois pour justifier son irresponsabilité. On ment